va écouter la parole de Dieu. Na yango tozotanga makomi oyo toyebi oyo totangaka mikolo nyonso. Maintenant, on va ouvrir la Bible qu'on lit chaque jour. Le passage qu'on lit chaque jour. Matthieu 28. Hein? Tokokoma kuna mama. Tolingi totanga mukanda ya misala ya bantoma 1, 6 à 11. Actes des apôtres. Maintenant, on va lire le livre des Actes des apôtres. 1 jusqu'à verset 6. 6 à 11. 6 à 11. Yeah. Yesu oyo bomoni amati na likolo akozonga kaka ndenge ye akei. Haleluya. Se mama. Awa liloba na Nzambe ezoloba ke Yesu oyo bomoni. Maintenant la parole nous dit que le Dieu que vous voyez maintenant. Oyo amati likolo akozonga pendenge kaka akeili. Jésus-Christ est monté sur le ciel. Il y avait des disciples qui regardaient pour la façon qu'il montait. Alors il y avait des personnes qui sont sorties devant eux pour leur dire, pourquoi vous regardez au ciel? Le Dieu que vous regardez comme il est parti, il va revenir aussi comme il était parti. Bien-aimé, Nzambe na biso aza Nzambe na nguya. Notre Père, notre Dieu, il est puissant. Yesu na biso dimansi akomata. Notre Dieu Jésus-Christ, le dimanche, il va monter au ciel. Toyebi yango ketango asekwaki. Nous savons quand il a été ressuscité. Asalaki 40 jours ava aya kokutana na badisciple. Il a fait 40 jours après pour avoir retourné au pouvoir des disciples. Awa bazotalisa biso ke Yesu amati. Là, on nous montre maintenant que Jésus-Christ est monté dans le ciel. Tozomona awa bantoma basanganaki. Maintenant, on voit les disciples sont réunis ensemble. Ava Yesu amata. Avant que Jésus-Christ monte au ciel. Batunaki bango ke batunaki Yesu. Eza tango nini bokonzi na Nzambe ekozonga na mboka ya Israël. Les disciples ont posé la question à Jésus en disant que quel temps que le royaume des cieux va venir en Israël. Bango bakanisaki ezalaki na faveur nyonso pone ya na maboko na bango. Et ils croyaient qu'il y avait leur faveur pour que le royaume de Dieu descende dans leurs mains. Babosanaki ke mwana na Nzambe alobaki na bango batikala esika moko na mboka ya Jérusalem babouge te. Ils avaient oublié que Jésus-Christ les a demandé de rester sur place au pays de Jérusalem, de ne pas bouger. Metala bomoko bazalaka nango na esengo banda nkolo aponaki bango pe batikalaki kaka bango 11 bazalaki kaka na union makasi. Regarde comment ils étaient vraiment réunis. Comme Jésus-Christ les a laissés 11, ils étaient toujours ensemble, ils étaient vraiment toujours dans le même... Ndenge Yesu asangisaki bango bien-aimé, ndenge Yesu alakisaki bango bolingo, totikala koyoka te ka para Juda oyo atekaki Jésus, toyoka te ke Jacques na Pierre babundi. La façon que Dieu les a laissés, la façon que Dieu les a réunis ensemble, on n'a pas attendu qu'ils avaient vraiment des problèmes, à part les Judas qui a vendu Jésus. Bango bazalaki kaka pene kaka ya Yesu, bayokaka pe bapesaka mituna. Ils étaient toujours à côté de Jésus pour écouter ce que Jésus-Christ parlait et pour poser aussi des questions. Yango alobaki na bango tango tongonga etali bino te etali pe ngai te metali nde papa na nga na likolo. Alléluia. Le temps de la fin, ça ne regarde pas. C'est notre Père qui aussi, c'est lui qui va décider le jour. Alobi ke ye moko mutakosala yango ndenge ye alingi. Il a répondu aux disciples que c'est Dieu lui seul, le papa lui seul, c'est lui qui connaît comment il va faire. Et il va faire ce qu'il veut. Bien-aimé, Pentecôte eza ebandeli ya lingomba na Nzambe. La Pentecôte, c'est le commencement de la parole de Dieu. Alobaki te ke ndenge nga na kei na tiki bino na nzala. Il n'a pas dit que comme moi je suis parti, je vous ai laissé comme ça en famille.
alobi ke nakotiki nakokitisila bino molimo na nzambe. Il a dit que le Saint-Esprit va descendre. Me tozalaki na kati na molimo bien-aimé na ntango wana na Yesu. Mais on était ensemble à cet an avec Jésus. Me biso tobandaki comprendre te ke tozalaki déjà na kati ya molimo. Et nous, on ne savait même pas que l'Esprit de Dieu était déjà sur nous. Pona nini bien-aimé toza baveugle spirituel? Parce que nous, on est des aveugles spirituels. Makolo na biso tango ezokende liboso mususu ezali kozonga na nsima. Et nos pieds, quand on marche, il y a un autre pied qui est devant, il y a l'autre pied qui nous recule derrière. Ata esika mai ezali te bien-aimé biso tozali kosote tango nyonso. Même là, il n'y a pas l'eau, mais nous, on saute, on marche en sautant. Na yo kaka mutu oyo alangwaka masanga ata libulu eza te asotaka pamba. J'entends toujours parler que les gens qui prennent de l'alcool, ils sont déjà saouls. Ils sautent comme ça même sans rien. Ils sautent. Comme biso pe tokoma bamanipulateur ya liloba nzambe. Alléluia. Comme ça, nous sommes devenus des manipulateurs de la parole de Dieu. Tokoma kokende ndenge biso tolingi. Et là, on marche comme nous on veut. Yesu apriyaka mpona biso. Jésus a prié pour nous. Apriyaka mpe mpona libota na ngai. Il prie aussi pour notre famille. Lève-toi, maman. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi, papa. Lève-toi, mon frère. Nzambe asalaka oyo aye mpono okoma disciple lelo. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire pour que toi tu sois son disciple aujourd'hui. Po ete yo mpe oteya sango malamu otelamisa. Que toi aussi tu puisses lire et parler de la part de Dieu. Eza mawa mingi kazaka ya apôtre Paul ezalaki ya busantu, kazaka ya Eli ezalaka ya busantu bien-aimé. C'est vraiment malheureux parce que l'habit que l'apôtre Paul et Eli portaient, c'était vraiment le lit des saints, les habits des saints. Mais lelo biso tokoma kokende na ndako amandona esika ya salite oke koluka kaka pouvoir pono ya kokweyisa bato na buzoba. Alléluia. Nous maintenant transpirer ça, maintenant on commence maintenant à aller dans les maisons des féticheurs pour avoir du pouvoir, pour aller faire tomber les gens dans les églises. Alobi kasi na kokitisila bino molimo mosanto bokenda kotatola sango na ngai ya Nzambe. Mais maintenant, moi, je vais vous faire descendre de l'Esprit de Dieu sur vous pour que vous pouvez aller partager la parole la bonne nouvelle de notre Dieu. Bokokenda na Jérusalem na région ya Yuda ya Samari mubimba bokenda kopanza sango malamu. Nous allons à Jérusalem, région de Yuda, pour aller partager la parole de notre Dieu. Tozomona lisusu même liloba oyo elobami na Matthieu 28 bien-aimé 19 à 20. Alléluia. Nous regardons aussi cette même parole nous parle, c'est dans le verset Matthieu 28, verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Alobaki ke bokende na mukili mubimba, bokenda ko baptiser. Il a demandé d'aller dans le monde entier, d'aller baptiser les gens. Alobi boteya bango sango malamu na kombo ya Yesu na kombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo. Allez baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, tanga Bible poza pouvoir ya Nzambe. Ma chère, ma frère et sœur, lis la parole de Dieu pour avoir le pouvoir de Dieu, pour connaître ce que Dieu fait de nous. Sekele ezali na makomi bien-aimé. Le secret de Dieu, ça se trouve dans la Bible. Kota bien-aimé, sala ba recherche. Oyeba Jésus-Christ aza nani awutaki wapi. Alléluia. Il faut lire la parole de Dieu et faire des recherches et vous allez trouver d'où vient Jésus-Christ. Ndokenda komona libota ya Yesu ezalaki nani. Là où tu vas aller trouver la famille de Jésus, c'était qui? Je pense eza na parole moko na Bible komplika kabiso nyonso. Je pense qu'il y a une parole dans la Bible qui nous complique, nous tous. Balobi ke David mwana na Nzambe. Ils ont dit que David était le fils de Dieu. Pe Jésus mokonzi ya David. Et Jésus était le chef de David. David oya wutaki na libota ya ba Moabe.
David qui était né dans les familles de Moab. oyo awuti na descendant ya Lot. Lui qui est devenu, il vient des descendants de Lot. Loti oyo abotaki bamonisien na bamoabite. De l'autre qui a mis au monde les Moliciens et les Moabites. Riti oyo awutaki na libota ya bamoabite. C'est lui qui vient de la famille de Moabites. Yende mutabotaki Obede aboti Jesse. Alléluia. C'est lui qui a mis au monde Obed a mis José. Après Jesse aye kobota roi David bien-aimé. Après José, il est allé même, il a mis au monde le roi David. Tango tozotala libota ya Jésus-Christ etambolaki na musoto. Si on voit la famille de Jésus-Christ ne pas marcher dans le péché. Bango pe lolenge bango bazalaki biso pe tango tozali kotala tozondima toyamba Yesu Masiya kati na mitema na biso. Alléluia. C'est comme ça que si on regarde comment ils étaient, nous aussi on regarde pour marcher, on accepte Jésus-Christ dans nos cœurs. Bien-aimé, tango balobaka enlèvement ya mwana na Nzambe Yesu amati likolo ezande mukolo oyo ndeko okufaka mukolo ngana kokufa na ba oyo bakufi lelo ya bango enlèvement esalami bayebani te bake wapi. Alléluia. Mais si on dit que Jésus-Christ est enlevé au ciel, c'est comme nous aussi, si on monte aussi comme ça. On ne sait même pas là où on va y aller. Mukili ezosilila ndenge wana bien-aimé tango balobaka koyaya Yesu ebelami Yesu si aya na mitema na biso. Alléluia. C'est comme on nous explique toujours Jésus-Christ est revenu, mais Jésus-Christ est déjà venu dans nos cœurs. Tango alobi na bango bakende kopanza sango na Jérusalem na région ya Samaria Jida. Alléluia. Mbala moko bamoni ya lipata na nkembo eyaki kozipa ye pona amata. Alléluia. Comme on dit toujours que, comme on dit toujours que tango asilisaki koloba mwana na Nzambe eza na lipata ya nkembo eyaki komema ye ezipi ye. Quand il est fini à parler, il y avait comment on appelle ça lipata? Quelque chose qui est sorti sur la terre, ça l'a couvert. Pardon. Quand il a fini de parler. Quand il a fini de parler. Voilà. Nde lipata na nkembo eyaki kozipa ye amati likolo. Il y a une couille que sur la terre qui est venue, sur le ciel qui est venu, sur lui, et puis il a monté dans le ciel. Bien-aimé, ba disciples bakomaki troublés. Les disciples, ils étaient vraiment troublés. Eza lokola pasteur tango akufi na kati église. C'est comme un pasteur qui est mort dans une église. Église ekomi na panique. Et toute l'église était paniquée. Église ekomi na panique, bien-aimé bandimi bapanzani. L'église, il y a une panique totale dans l'église parce que le pasteur est mort. Toutes les chrétiens sont sortis dehors. Bien-aimé tozala basi ya ndumba te na nzela ya vie chrétienne. On ne peut pas être comme une femme comment on appelle ça? Les femmes qui... Prostituées. Les prostituées, voilà. Bien-aimé, tozala na kati na lingomba, tozala b'Apocalypse 3, 15, 16 été. Nous allons rester dans le même groupe. On ne peut pas être comme l'Apocalypse 3, 4 et 16. Apocalypse 3, 15, 16. Apocalypse 3, 15 et 16. Elobi boye, oza moto te. Il a dit que si tu n'es pas froid et chaud, oza pe malili te. Tu n'es pas aussi froid. Nakosanza yo. Je vais te vomir. Bien-aimé na ye koloba na mundimi sans position. Je suis venu parler le chrétien qui n'est pas de position. Yo oyo tambolaka likolo ekoti na nzela ebimi. Lui qui marche, un pied qui rentre et puis ça sort. Kozonga ya Yesu ezali liwa na biso na mukili oyo. La revue de Jésus-Christ, c'est notre mort. Ndakisa pesa biso tango ye akufi. Akufaki te kasi akendaki na enfer. La preuve année que quand Jésus nous a montré, quand il était mort, il n'est pas allé directement, il est allé en enfer. Akendaki kosekwisa ba oyo bakufaka na masumu.
il est allé ressusciter les gens qui étaient déjà morts dans le péché. Yo pe tango yango yo banda kozala ressuscité na Yesu Masiya. Maintenant, toi aussi, c'est le temps est là. Commence à être vraiment bien avec Jésus-Christ. Pwete tango akozonga bien-aimé. Dès qu'il va revenir, Onetolama. que tu sois propre devant lui. Tomilengela Yesu, tomilengela Baba, tomilengela Baba. Oh mukolo Yesu akozonga, akokuta kondima Yesu, tomilengela Baba. Tomilengela ba mama, tomilengela ba tata. Le jour Jésus-Christ va revenir, on va se préparer, on se prépare maintenant. Tobongama bien-aimé, tobongama, panique ekotaki. On se prépare parce que ce jour-là de panique était venu. Panique ekotaki ba disciple banda batombolaki misu na bango likolo. La panique était totale avec les disciples. Depuis que Jésus-Christ est mort, tout le monde était les yeux fixés sur le ciel pour regarder comment Jésus-Christ est en train de monter. Mukanda ya piso melobi na biso ke na tomboli misu na nga likolo. Esika nini nga na kozwa segur. Alléluia. Le livre de Psaume 121 nous dit, il dit que mes yeux sont fixés vers Dieu, là où je vais trouver mon refuge. Bango batombolaki misu balobi amunduki na biso ekei. Alléluia. Ils ont regardé que ils disent, oh, maintenant c'est notre Dieu qui parle, c'est notre source. Biso tosuki mai ya komelekei. Nous maintenant nous sommes arrivés à la fin parce que l'eau de la vie est partie. Biso tosuki musala ekufi balongoli biso na compagnie. Maintenant là, maintenant le travail est fini, les compagnies est fermées, le propriétaire il est parti, il a déclaré. Balobi ke silinga makiese natikali na bana libanda po na futi ndaku te. Alléluia. Moi, ça, je suis resté dehors, on m'a mis dehors avec les enfants parce que je n'ai pas payé les loyers. Mais Yesu alobi. Mais Jésus-Christ a dit, bomonika ndenge na kei. Vous avez vu comment je suis parti. Lolenge pe na kozonga. Alléluia. C'est comme ça que je vais encore revenir. Eza na verset zoloba bomi tungisa te. Il y a une verset qui dit ne vous inquiétez de rien. Bozela nyonso bino bokoluka ngai nzambe na kopesa bino yango. Attendez seulement là, tout ce que vous allez chercher, moi votre Dieu, je peux vous donner ça. Na yango boluka nano bokonzi ya likolo. D'abord, vous cherchez d'abord le royaume du ciel. Matthieu 6:33. Matthieu 6:33. Atindi yo nanu osala bien-aimé. Il nous a demandé d'abord de travailler. Atindi yo nanu osala na Jérusalem. Il nous a demandé d'être sur place à Jérusalem. Alobi kete ya sango malamu ye akozonga. Allez partager la parole de Dieu parce que lui il va revenir encore. Alobi katikali kolakisa biso makomi. Il a dit qu'il nous a déjà montré la parole. Balobi na bango ke botala likolo. On les a demandé de regarder le ciel. Batu ya Galilée likambo nini? Alléluia. Les gens de Galilée, qu'est-ce qui se passe? Mokonzi akei. Notre roi est parti. Papa akufi. Notre père est mort. Mingi ezalaka papa na biso akufi asungaka biso. On dit maintenant, tout le temps on dit que notre papa qui nous aidait, maintenant il est mort. Lobi mama Marikisi abimisaki liloba moko. Hier maman qui s'est parlé une parole. Alobi boye veuve. Il a dit veuve. Oza na liboko moko te. Bien-aimé, tozala prudent na bavulumi na biso ekomi koderange biso. Bien-aimé, soyez prudent dans nos volumes. Vevi oza na makolo mibale na maboko. Vous mettez à 2 pieds et 2 mains. Chrétien. Chrétien. Zala na motema ya kondima. Sois un cœur d'obéir. Apocalypse 3. Apocalypse 3:20. Apocalypse 3:20. Alobi Yesu atelemi na porte ya ekuke na yo. Il dit Jésus-Christ
c'est devant ta porte. alobi ye atelemi aye ye moko komi ye ozowumela koluka ye me mwana na nzambe aye kotelema liboso ya porte ya ekuke. Alleluya. Il a dit comme toi qui tarde, maintenant Jésus-Christ est venu sur ta porte. Azobeta porte, bien-aimé, azobeta porte. Il a tapé la porte. Alobi ke oya koyoka nga fongolila nga porte na kota na zala na lia na ye. Alléluia. Il a dit que maintenant je suis en train de taper ta porte et maintenant j'attends celui qui va attendre pour m'ouvrir la porte pour que je puisse dîner avec lui. Bozotala likolo pona nini? Pourquoi vous regardez le ciel? Ndenge moko na mukanda ya Matie Pierre azoloba na nkolo Yesu tango amoni Eli. Alléluia. La même chose que Dieu nous parle dans le livre de la Matthieu, qui parle à Dieu, quand il a vu. Je pense Matthieu 17. Matthieu 17. Azoloba Pierre azoloba na Yesu. Pierre parlait à Jésus. Azoloba na Yesu ke tango bamoni Eli na Moïse balobi ke asalela bango mwa tenda moko boye batikala na bango wana. Et les disciples quand on vit Élie, ils ont demandé à Dieu de faire quelque chose pour qu'il puisse rester là. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Notre Dieu, il est vraiment merveilleux, excellent. Nzambe asalaki nini? Akitisaki lipata na nkembo. Dieu a fait descendre les patates sur la terre. Ezipaki bango misato pe bamataki. Ça les a couverts et eux aussi ils ont monté au ciel. Bien-aimé na tango na biso tanke masumu eleki biso. Maintenant nous dans notre temps comme on a eu vraiment des pécheurs. Eza pasi po na biso tonetolama. C'est vraiment difficile pour qu'on soit nettoyé. Bible lobi Eli anetolama. La Bible nous dit que la nuit était lavée par le sang. Enoki anetolama. Enoch aussi était nettoyé. Nettoyer te ma Marie, ata kuto na yebi français te. Anetolamaki, amataki pe likolo bakundama te. Il était purifié, il est monté au ciel. Musali ya Nzambe Moïse, Nzamba permeta vina ye esukila na ngomba. Alléluia. Le serviteur de Dieu Moïse, Dieu a permis que sa vie s'arrête dans le montagne. Bien-aimé, est-ce que yo nangalobi tokonetolama? Eh ma soeur et frère, est-ce que toi et moi nous avons été... Est-ce que biso lobi tokonetolama bien-aimé? Est-ce que nous serons aussi propres devant notre Dieu? Na yango tomilengela bien-aimé. Et pourquoi Dieu nous demande de se laver? Tokota mukolo moko na mboka na nkembo. Un jour nous allons rentrer dans le pays de gloire. Tokota mukolo moko na Jérusalem. Qu'on puisse un jour entrer dans Jérusalem, à terre promise. Na Jérusalem ya sika bien-aimé. Nouveau Jérusalem. Yesu alobi akei lolenge pe akozonga. Jésus nous a dit la façon qu'il est parti, c'est la façon qu'il va encore revenir. Yango alobi na biso ke bopanza sango na nganga na kufite. C'est pourquoi il nous a dit d'aller partager sa parole parce qu'il n'est pas mort, il est vivant. Puete azanzambe. Parce qu'il est Dieu. Bolimbisi na se tromper parole oyo na chapitre oyo na pesi na Matthieu 17 eza yango te. Je demande pardon parce que le passage que j'ai donné Matthieu 17, c'est pas ça, je me suis trompé. Nakangi yango na mutu te bien-aimé. J'ai pas ça à la tête. Mais toyebi ke tango Jésus-Christ akendaki kobondela amemaki 3 disciples. Nous savons que quand Jésus-Christ est allé prier dans les montagnes, il avait amené 3 disciples avec lui. Ba oyo bazalaki kolala na bango tango azalaki na Gethsemane. Le disciple qu'il a amené, il dormait quand il était dans quand il faisait sa prière. Même biso pe lelo toza na pongi to la mukate. Même nous aussi aujourd'hui nous dormons, on ne s'est pas encore réveillé. Bien-aimé, Yesu atelemi na porte. Et Jésus-Christ est devant notre porte. Alobi lolenge ya kei lolenge akozonga. Il nous a dit de façon qu'il est parti, de cette façon c'est qu'il va revenir. Pasteur bonga sa te yaki biso deja mateyo yo.
Et Pasteur Bonga nous a déjà parlé de cette parole. mbula eleki mpe mbula na mbula matei oyo soki jésus-christ alingi amata toteyaka yango. Chaque fois quand Jésus-Christ fait monter, on parle toujours de ces paroles. epambolinga mpe parole oyo yango mpe na koporte lisusu dimanche na église. Ça m'a béni cette parole, c'est ça que la parole aussi, je vais partager ça le dimanche à l'église. Amen. Amen. Bien-aimé, totikala na rond-point te toluka Yesu. Bien-aimé, on ne va pas rester dans les ronds pour pas chercher Dieu. Bien-aimé, tosala musala ya Nzambe na bolingo nyonso. Bien-aimé, on fait le travail de Dieu avec un format et avec amour. Bandimi ya lelo bakoma fo batindika bango na trater. Les chrétiens d'aujourd'hui, il faut les pousser pour aller faire les œuvres de Dieu. Fo babenda bango na singa. Pour les tirer avec le fil pour qu'ils puissent aller partager la parole de Dieu. Bino pe bopemaka te ntango nyonso kaka priere. Et vous ne vous fatiguez pas tout le temps, vous priez. Bien-aimé nazoyebisa bino soko yoki deja gu wana ya liloba Nzambe ozokota vema na kati ya profondeur okobosana na mai ya komela. Moi, mes sœurs et frères, je te vous dis la vérité. Si vous entrez vraiment dans les profondeurs, dans la parole de Dieu, vous allez même un jour oublier de boire de l'eau. Yesu azozonga bien-aimé. Je que je reviens bientôt. Eske ba oyo balali bibembe na morgue? Ba o balali bibembe na morgue bayamba Yesu. Même les gens qui sont morts dans la morgue, est-ce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur? Yesu azotikila mutu nyonso tango ezala batu ya mabe bien-aimé. Jésus donne le temps à tout le monde, même les gens qui ne croient pas, même les gens qui ne croient pas en lui, mais il donne seulement le temps à tout le monde. Tango mususu bato basalaka bolamu koleka ngai bazokufa menga mutu na masumu mutu ya mabe nazo vivre pona bongola motema. Alléluia. Il y a même les gens qui sont bons, qui font des bonnes œuvres, mais ils sont morts. Mais moi, je suis un pécheur, pauvre pécheur que je suis. Mais Dieu me laisse toujours, c'est parce que il veut que je change. Bien-aimé, ezangolu. C'est une grâce que Dieu nous donne. Si nous sommes là, c'est une grâce. Bango bakabwanaki na molimo musantu molimo emati me yo nanga tokabwana na masumu. Et ils se sont séparés avec le Saint-Esprit qui était parti, mais nous allons maintenant nous séparer avec les péchés. Bien-aimé, to se libérer na koswana. Bien-aimé, nous allons nous libérer des disquettes. To longola biloko wana ya mabe oye mpeshaka biso topusa na liboso na Nzambe. Nous allons enlever tout ce qui est mal à nous, ce qui nous empêche d'être ensemble avec notre Dieu. Soki onetolami bien-aimé soki opusani liboso na Nzambe. Jérémie 33:3 ekozala chapitre na yo bien-aimé. Si tu te lèves et que tu viens devant Dieu et tu lis la Jérémie 3:3, ce sera ton chapitre. 33:3. 33:3. Tango eza nanu bien-aimé, tango ekoki na Isaïe 55 na verset 5 elobi ke tango ekomi mukuse bien-aimé. Le livre d'Isaïe 55:5 nous dit que le temps est devenu court. Nzambe aza na bomoi yaya. Notre Dieu, il est vivant. Tomilengela tango tozoloba. Nous allons nous préparer le temps qu'on est en train de parler. Yesu akendaki bien-aimé tozomona Pentecôte continuaki. Musale continuaki. Jésus-Christ il est parti, mais la Pentecôte continue, le travail continue toujours. Na verset 12 ya misala 1 tozomona Matia atelemaki na bandeko mosusu. Le verset 12, on regarde que Jésus était ensemble avec des autres personnes. Yesu atikaki 11 disciples, mais na kati ya 11 wana babakisamaki bien-aimé. Mais Jésus a laissé 11 disciples, mais dans le 11 là, Jésus, il y avait des gens aussi qui se sont ajoutés. Totangaka makomi. Lis la parole de Dieu. Toluka elongi ya Nzambe. Cherche la face de Dieu. Kobikisa meza kaka na mbongo te. Être église, c'est pas seulement avoir l'argent. Kobonga eza kaka na mbongo te. Être église, c'est pas seulement pour avoir l'argent. Mutu akutami na Saint-Esprit kati na ye. Celui qui a
cet esprit sur lui. aleki moto azali na mbongo bien-aimé. Il est plus que quelqu'un qui a des millions. Na yango totatolaka elonga ntango nyonso. C'est pourquoi nous allons prier la victoire tout le temps. Alobi ke ndenge amateli, Il a dit comme la façon qu'il a monté, ndenge pa kokita. c'est la façon qu'il va encore descendre. Alobi na version mosusu ntango amataki ezalaki mbala moko. Il a dit dans notre verset que quand il est monté une fois. Ntango pa kokita ekozala pe mbala moko. Et dès qu'il va encore descendre, il sera toujours une fois. Devoir na biso ezali bien-aimé. Notre devoir est, Toyebi ngonga te. nous ne connaissons pas le temps, le jour qu'il va revenir. Liwa ekoya lelo, La mort peut arriver aujourd'hui, ekoya lobi, peut aussi arriver demain, eza mpo na mbula ekoya. et c'est bien dans l'année prochaine. David alobi na mokanda ya chronique. David a parlé dans le livre des Chroniques. Nakangi chapitre te bien-aimé. Je parle un chapitre sur moi. Alobi ke nkolo talisanga nzela lakisa ngai mikolo na ngai. David a demandé à Dieu, montre-moi le chemin et montre-moi, parle-moi mes jours. Bongama bien-aimé, prépare-toi. Prépare-toi ma soeur. Ngai pe na mibongisa na tango nazali. Moi aussi, je vais m'arranger tant que je vis encore. Est-ce que ndenge nazoteya liloba na Nzambe si na bongama? Est-ce que comme moi je suis en train de parler la parole de Dieu, même moi qui est en train de faire l'interprétation, Tokeba ebele baye na kombo na Yesu. il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au nom de Dieu. Ebele baye na kombo ya Yesu banganga Nzambe bamandona. Il y a même des féticheurs qui sont venus au nom de Dieu. Nalobaki ke manto ya apôtre Paul ebandaka kotelemisa. J'avais dit que le manteau de Paul, ça a commencé à se mettre debout. Me manto ya masumu ya lelo manto ya batime yango nde moto ezokweyisa oyo bazokende zwa na ndako ya nganga. Alléluia. Maintenant, les manteaux que les pasteurs sont en train d'utiliser aujourd'hui, ce sont des manteaux de péché. Ils sont allés chercher dans les maisons des féticheurs. Nzambe apambola biso, Nzambe apambola biso. Napesi parole pa ya pasteur Bonga abondela mpo na parole pe akangi libondeli na biso. Sima nango na kozala na mwa eloko na koloba na suka, nkolo apambola biso. Je laisse la parole à pasteur Bonga pour que tous parler un peu ce qu'il a. Nous disons merci pour la bonne parole de ce matin. La Bible dit l'homme ne croit pas au temps seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Amen. Seigneur, laisse cette parole ce matin nous donne le chemin, parce que c'est toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Seigneur, quelqu'un s'est réveillé ce matin avec des stress, avec des mauvais songes. Que cette parole soit comme un médicament, comme un remède dans sa vie. Cette parole lui donne de l'espoir. La Bible dit il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en train de vivre. Parce que tu es le Dieu de bonne surprise. Le Dieu qui prépare la journée pour nous pendant la nuit. C'est pendant la nuit que tu prépares notre pain. C'est pendant la nuit que tu nous prépares des bonnes choses. Laisse que tout ce que l'ennemi a sémé la nuit, Seigneur, la Bible dit que tu n'as pas